Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banana Biso. Voilà. Salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir la grande famille des mamans BBC. Bah, bonjour, Nabino, bah, bonsoir. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé, par la grâce, n'allons toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer, partager. Quota aimer, partager. Et que ça, là, vraiment, biso bien, makasi mingi. Nilo toza vendredi, hein. Nilo toza vendredi. Bah, bon, début à. Il y a week-end, hein. Bah, bon, début à week-end. Boza bien, bolali bien, bolamouki bien. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est important. Il y a un bon moi. Une fois ce que vous avez un bon moi, rassure-toi, tout va bien. Rassure-toi, tout va bien. Voilà. Beaucoup tato solo la grande famille film na biso ya film na biso ya mon vouloir m'a conquifié et si la qui lobby alors na lobby pourquoi pas na lobby la yango ngako na donc kanisa keno et aussi là na 20 mais pas mal et si nango nous avons compris l'histoire et voilà quoi. Beau aimer beau partager bandeko nanga juste na betana nous c'était eloko moko likambu o ya Luna nga na moni yango eza nango pe grave ya grave penzate parce que wana eza nango vie privée na ye ya ye ko italango sur les réseaux sociaux sikoyo balongola biso te wango babungisa biso te parce que toyebi ke non matière o eza vraiment makasi sur les réseaux sociaux eza matière yaba bulawayo nazui sumo mususu yaba katula soif bozolanda la grande famille. Alors to west time na bisote na makambo Luna parce que il y a rien là-bas so biso to lobi famille liboto to bito kota na makambo Luna to perdre bon eza ko perdre te to to ça neti on dirait to lali si makambo oh makambo faut pas lala makambo faut pas lala eza likambo babula wayo parce que namoni na ngambu namoni Naomi kuna azobwaka ba jeton na niveau moko pas comme possible. Attendons voir. Ah maman bango komi ko lakisa ba sac azongi ayi ko lakisa ba to ba sac ça belaka donc si la ouka jusqu'à présent elle ne se gêne même pas. Il y a level ya musala il y a niveau ya musala na endenge zo kinena ko bambana na se. Donc ils a passé hein, ils a vraiment passé. Biso toza na biso ata na problème na biso toza na biso na film na biso to uti ko sili ça mususu déjà eza prêt film mususu eza prêt za on atala belle vie pe ba film mikolo ba homicide ba mon vouloir m'a conquifié o mama lembisa total nano oyo mususu oyo titre na ngoni titre na ngoni eza ni Concipis concipinini et concipisen pardon bandeko pardon bosunga biso ba anglophone bosunga na no biso bela yawe so kazo kapé ba titre ngo wapi écriture kotoyo titre kotoyo yo mutu moko
bakanga pe baninga kati boyete franchement. Et tout le monde na affiche ya film mango auto la prochaine film, hein, c'est-à-dire les lots déjà tous à vendredi, les lots tout la making of après making of sûrement lobby samedi, bah la biso peut-être présentation, il y a acteur et puis na teaser. Là, c'est le dimanche peut-être né tout banda film na biso ya sika. Mais na affiche déjà tous mon papa Elombe. Tout le monde maman Milo azana tête, papa Elombe, tout le monde Grâce Luzolo, tout le monde Ada, tout le monde papa Serge, tout le monde Vini, tout le monde Paris, tout le monde Nikita, tout le monde na Elena. C'est quoi l'histoire? Ah non, tout le monde, tu éviter ceux qui Davina na Linda Baza. Bah on a peu comment bah Lema ya Belar. Alors, tu éviter histoire eza nini awa. Na sisa nanu na okota nanu na dictionnaire na kini kota nanu kombo yo ce qui ezo signifie nini to bendaka déjà bilili. Bref, alors beau aimer beau partager tout sur la moi mon la grande famille, tout ça là pour la promotion, tout ça là pour la ça nazo kama lili na comprendre té déjà fièvre quand tu tournes Mandili peut comme aussi là déjà presque déjà sili nango mais nous avons mandili na kati penza. Eh God. Alors beaucoup ta to solo là lobi to si ça qui filme na biso waouh filme sili to solo là filme sili bandeko bomoni eloko esika ada akomi. Son père lui a rendu un mauvais service. Na ngambu ya ada na papa na ye. Na oki pasi pe mawa. Na lobi au total eza filmé. Siko na ba vie réelle, na ba réalité. Bateau peut-être ba kutana pe na ba situation à bongo. Boyebi que nos situations, on est à situation mon quoi kolobake. Ada lorsque papa na ebisa ki a mema ki na hôtel kuna. Azu ba décision na ya kobo ya nani Kenny. A Kenna ki nango trop vite. Parce que ceux qui bolandi conseil à maman top. Maman top na kati ya filmé. Au comprendre que non, belle vie a une leçon ya koloba que non, dans la vie, tout la takaba passer à batouté. Et ce que au talipé histoire, Kenny ezaki peut passer vraiment té. N'andeng na comprendre. Et comment qui et yaki koko m'a passé parce que ba Kenny ki kokuta. Pour ce que Kenny ezaki passer na ye. Que non passé na un sens que non peut-être abane ko sala pe musala yango ya côté kanzoto. Non. Tokobenga yango passé c'est parce que photo ezaki kuna o ba tchakala ne to mundo to bi yango passé mais na présent asala musala wanate. Nani abimi bololé Adamu to abimi bololé. Tout le moi extrait oyo comme ça dans zone la grande famille beau aimer pour partager hein. Bonjour. Je suis complètement désolé. J'avais tort. J'ai compris que mon premier faisant avait passé une année. Je sais que ça ne sera pas facile pour ma convaincre de nous. Je sais très bien que je perds. Le choc, j'étais choqué. Kenny. Je n'étais pas. Kenny. Je suis désolé. Monsieur. Je suis vraiment complètement désolé. Monsieur. Veuillez me pardonner. Monsieur. Vous débarquez chez des gens. Vous êtes toujours en train de parler. Et vous interférez comme ça, vous dites des bêtises. Je n'aurais pas dit ça.
Kenny. Et tu le laisses continuer. Monsieur, j'aime pas qu'on parle à ma femme comme ça. Purée. Tu comprends? Est-ce que vous savez où nous sommes? Tu peux pas, monsieur, tu peux pas m'oublier nous facilement. sommes, écoutez, monsieur, nous sommes chez autrui. Maman, Monsieur, et comme un peu de respect, monsieur. Kenny, c'est qui ce monsieur? Monsieur, Qui est-il pour venir ici parler de je t'aime? Tu t'excuses de quoi? qui es-tu toi? Ah, c'est lui Nous le sommes fameux Ada. Ah bon, tu connais mon nom toi? Kenny, Toi, monsieur, je ne te permets pas, je le répète encore. ah bon? Je pense que tu es très intelligent par rapport à ta manière de formuler une phrase. Je ne te permets pas de citer les noms de ma fiancée si facilement. Ada. Je suis désolé, Ada. Kenny, je te fais du mal. Chérie, je suis désolé. Chérie, assieds-toi. Je t'en supplie. Chérie, assieds-toi. Osons bien en une chérie, monsieur. Si tu me respectes, Kenny. sinon assis-toi. Kenny. Mais Tantine, Je prie les dons de me pécher Tantine. non, maman, on va pas dans une moto. C'est un truc, aller dans ta quoi? Non, Patrick. Non, calme-toi, papa. Calme-toi, Fanda. Vous avez de la chance Papa, il faut le que nous sommes dans une belle famille, dans ma belle famille. Hein? Mais pourquoi vous parlez de mariage à maman? Toi, tu t'en mets, maman. Papa Patrick, Kenny, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Papa Patrick, you Fanda na you kolo Mais c'est pas que c'est monsieur, c'est monsieur. Kenny, Papa Adam. même toi, maman, quand on va couple, il n'est pas Sylvie, est-ce que tu peux comprendre? Quand tu laisses quelqu'un Monsieur, je te permets pas. Ne criez pas ici, c'est pas Patrick. Maman, à toi, Pas ça Patrick. trouble là, maman. Pas Patrick. Pourquoi vous parlez de mariage à maman? Laisse-moi parler avec ma belle famille. Bonjour, Patrick. Quelle belle famille. Pas Patrick. Bête. Non, maman, je ne peux pas faire ça dans la maison, dans la belle famille normale. Beaucoup de respect pour vous, maman. Mais c'est monsieur. Attends. Ce monsieur ne t'a pas reconnu. Il n'a pas reconnu ce que tu es. C'est quoi, garçon? Ce qui se passe ici, c'est monsieur est venu demander le pardon. Il est maintenant prêt. Il a tout arrangé. Il veut demander pardon à sa femme. Kenny, c'est toujours sa femme. Il a rêvé dans sa vie. C'est ça qu'il y a dans le mal. Il n'a pas tout bête. Patrick passe le bon à tourner à la belle famille. Est-ce que ma belle famille est ailleurs? Tantine. Alors, je faisais tellement confiance. Hey. T'avais supplié. Adam, je t'avais promis que le jour où tu oseras te pointer chez moi, Benjamin dans la montre. N'est-ce pas? Tu as de la chance. Parce que ma petite soeur ici présente a Teyanga, la makambo belé. Pendant que ton père est aujourd'hui, je ne peux plus me permettre aujourd'hui pour causer blessure volontaire. Un niveau. Oyoki, Moi, je voilà, c'est simple, non? c'est ton passé. C'est C'est ton passé. Et elle a un passé que toi, tu n'as pas voulu condiment. L'honneur de ta famille a primé. Ton orgueil personnel a primé sur le passé. Il y a moi, Nanga. Ok, C'est papa quoi? Bino, elle a les passés, mais on continue les passés, elle a les présents. Pour ça, on peut monter. Adama, Bima, avec tout le respect, Bima. Triste réalité. Triste réalité. Ada à la logique. Azaki mutu moko te ya kozonga ta place wana. Nde place ko na ngina fungula bino muke na savoir vivre. Ada ce qui azaki peut-être bien ou encore ce qui a répondu à maman ni ma bête. Peut-être maman ani alinga azala alinga yebisa peut-être Kenny akoloba keno
a s'engager lisusu te ndenge asololaki na Ada espoir eki ozala topesa temps na temps makambo ekobonga. Ada mankaki déjà mama Ani azali moto akozonga ya koniata ta place wana te parce que mama Ani alobaki même un jour soko koloba ke non ozonga rassure-toi que non na oyambo te. Ezaki déjà maloba piège parce que ayebaki déjà vérité que non mwana nazaki asa fongoli alobi mama nasalaki eloko wana te na memaki photo nanga c'était par mistake nayebaki te que non ezaki musala wana. Tant on a se retrouvé qui kuna tant on babenga kinga c'est parce que babenga kanga bomonika ba coïncidence ngo ndenge ezalaka parce que tant babengi nga ya tour wana habité que je me présente nga moko kuna na kena ko gangela bango babenga nga lisusu te. Or babenga ki ezaki de babokilo na ye bino boka soki ayeba keno ezaki babokilo nga kende ou ko ezaki Ada nga kende alinga kende te. Ce qu'on a kaya Ada nga ina loba nini na ina loba bandeko à chaque situation tozwaka décision na kanda te ou encore à chaque situation tobimisaka maloba mabe te na munoko yango na baloba il faut toujours garder silence. Ada kenaki nango na violence akenaki nango na insolence akenaki nango na impolitesse akenaki nango bien te mais tala ndenge azoya en oubliant que non a répondra ki mama bokilo na ye mabe aye pa koti porte afongoli porte bien parce que amesana kokota ndako wana. Yaya, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend au nde yango. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend au yango yo. Et ça na batu mususu bayaka na ba vie ya batu. Aokanisa ke non sangai au vivre et souté. Détrompez-vous. Loko anga na boyi yo, mibali nyonso ba oboya yo, détrompez-vous. Lokola na kena yo boye eza malédiction mibali nyonso babandosa lobongo détrompez-vous parce que la justice de Dieu yana eza babiloko mususu bino bokozwa ngo na ba level moko boye bo condamner yango mais nzamba condamner yango te nzamba sali justice ni na ndenge na ye. Nzamba sala makamune na justice dona ndenge na ye tala Ada ndenge abimina soni keni pe koto asali nini asimbi déjà veste ya Patrick na loboko donc awande papa père aba petit ye oyo parce que ceux qui ont tali manquement o ezaki déjà wana et pas Kenny papa na ya répondre e mabe Ronel alo répondre e mabe aswani na mbanda na ye o ezaki Elena nani c'est qui Ada lobeli e mabe langage moko mabe et tout la personne o asolola qui n'est bien ezaki kaka mama top parce que façon o Kenny abane déjà ko supplier pour na Ada elingo za la paix respect sous te na kati anda kwa libala. Donc alingaz abana vivre avec culpabilité mon roboé komi kitisa mon roboé ya kobanga ke no ba oki koboyanga relation abongo ki na esu liboso te parce que mabeza virus ese kotaki ngana ebité la majorité ya bato balobaka ke no douleur a mobali ba remplacer ngo kana mobali. Wana eza bato mususu o baloba bongo bato mususu ba réfléchissaka balobi ke non soki mobali aboyi yo douleur wana remplacer ka mususu ndoko zipa douleur wana eza façon ya bato o ba raisonner ba réflexion ya bato mususu mais ngana trouvaka ngo penza te wana na bilongo na film na oloba kaka parce que eza analyse to sala eza na bato mususu balobaka ke non douleur a mobali ba remplacer ngo kaka na mobali mususu. Oui, on est abattu mususu. Mais moi, nazanango d'accord parce que nase à choc, sous choc tango loba que non ozo décision. Ni nyango ezo la kiso que non nase à choc décision ozo wana yakoba que non na remplacer na mobali mususu. Ni nezo la kiso que non ozo zoaye na ta na état ya douleur. Ndaza bien. Ba pesa ka temps na temps.
film totali eza conseil moko boye bela apesi place wana ya bato ba comprendre comment vivre dans la société. Passer à Mutubola takaba passer te lelo bato ebele ba se retrouver na ba coin bato ebele ba boyama bato ebele ba comment ko vivre na ba culpabilité moko boye pona nini pona bato ba rejeter bango likolo a passer. Et ça, na émission moi aussi pas hier, je crois avant-hier na sala qui on a lobby que non, na lobby qui na so qui vraiment na kena qui na ona moi neti moi maté à mon robo na lobby que non, bandeko dans la vie Luka Ozala, na sa moi o Luka Ozala bénédiction ya batu. Kolingate ozaka mutu moko boyo yo nuira ka ba vie ya batu. Yo musana ezaka ko nuira ba vie ya batu. Non. Luka Ozala bénédiction, Luka Ozala Naomi ya mutu moko dans la vie. Namona ki ba maman belé ba bengi ngalubia maman bébé se révélé biso au révélé nga eloko moko vraiment que Dieu te bénisse vraiment merci beaucoup olobi eloko moko ya mutu ya oui dans la vie il faut ozala ka peut-être bénédiction ya mutu moko kolukate ozala ka mutu moko ko nuire ba vie ya bato kolukate ko ya ka ko finga ka bato kolinga te ka ko ya ko kosela ka bato makam kolinga ka te ke no ozala blocage ya ba vie ya bato kolinga te ozala freinage ya vie ya bato ozala te non au moins après quelque part ba o bando lota yo elongi na yo ba o lota ba bando ki ba komi utiliser elongi na yo ba ko bengo ndoki pamba pona mabele ki ebele diable komi ko zo elongi na abando travailler nango ti ba yo kango ndoki pamba. Merci na bandeko nyonso ba benga kinga pona ko ba maman BBC au fond bandeko je vous dis to ebi histoire ya Ruth na Naomi na kati ya Bible. Luka Ozala Naomi ya mutu moko na sa moyo. Monde lelo bato baza toujours prêt ya ko nuire ba vie ya bato. Maman to papa ça qui conseille à bien. Ya ko loba ke non, mutu nyonso na sa moyo azala kana passé. Mais soko tali régénération ngo ya lelo, mutu koki obosa na passé na yo. Mais façon oyo kolamba passer à muninga, mais non, laisse tomber. Monde ngonde to tambola lelo. Soki muninga lobi ke non aloba passer aloba peut-être histoire à mutu ayebi. Yaya. Oyo kana mutema passer. Mais landa subasma ye pas na passer o eza kito côté. Yango mona nga mama BBC na linga kate. Na mona ngo on dirait fardeau. Ne naza awa nazoka ba matière belé ya ba vie a passé ya ba artiste belé ata si la uka ne na yaka mama loketo nazoka naza na ba histoire belé ya passé ya si la uka mais na oki oyo saila so ina moni ke no batu ba yaka na lokuta ya kwa kokosi la bela na oki okende na komba wana te ke no lokwa bino boye bo finga nga pe naza na sila te. Moi, je me réserve ya kolobaka na travailler na façon moko boya ko faire voir batu réalité ya ko faire comprendre mokili keno batu keno mokili oyo to banga nzambe. Je peux peut-être koya histoire ezo le kaneti kaka ya Luna boye. Ah, toyeki histoire ezande boye yangwana Luna sengi par asengi keno azonga kini azonga Congo histoire na soki toki koya ko betango. Mais quoi ko beta passé azalaka na mobali moko boye akendaka boye asalaka boye ya nazana ba matière ya bana ya barumbu ya place ici la vanda akola na ngula maboko mais sans ya kibomoto non monate non mon on dirait que non ça fait mal ya oya koloba bongo. Okasi peut-être nga maman BBC pe nazana passé te nazana passé so peut-être na ko yoka mutema passé baloba passé na nga pourquoi ngai na kolinga na passé à mutu sur les réseaux sociaux ou bien na bana ko vendre la passé à mutu. C'est juste un conseil o eza gratuit to comprendre tomi kangela ka ba porte pona babiloko moko ya muke kaka to omi kangeli kaka porte. Ada na moni kutu na commentaire ada zoba mobali bolole penza ya mwana
mais soki tobi tokende na logique Ada azaki mutu moko ko s'emporter ne loko papa na ya salaki te. Il fallait utiliser mind na ye, il fallait utiliser pe mayele na ye. Bande ko nga soko vandi na nga o mona nga ndie nazaka juge be soki avocat te. Parce que Ada nenga zaki wana kane papa na amema ki na hotel wana lobaka ke non eza filme eza théâtre filme ka ndenge to landi série. Mais na logique Ada zaki mutu moko boye ke non abeti pe virgule azongi pe ka na hotel ango na guest house wana. Asolola na batu na ba fi wana ayi babango mayele a poser bango ba question sur Kenny et tout et tout. Donc les gens sont prêts ya likambuka ba ebiso boye ozozo tenter ya ko réfléchir dans na likambu mbala moko s'enflammer mbala moko zui décision. Yango zomona na sa moi oyoyo batu bazokutana na ba échec na bo moi na bango batu bazokutana na ba gaffe oyo yango te décision liboso ozwa ki wana na se akanda ememelaka batu ka ba problème tala ye wana Ada kozanga soni aki suku kota na ndako ya bakeni. Et ça conseil moko très profond hein, la grande famille. Ngana yo. Je crois dans le bac aussi pas hier avant-hier quand on était la promotion on va filmer. Maman top abimisa ki loko moko boya koloba non. Passé ya mutu koki kozwa passé ka ya mutu te kozwa pe kanda kozwa décision na se akanda te. O esalaki Ada lobi abimaki wele na ndako bakeni eza nini? Eza décision o ya zwaki. Décision ngo azwa ngo ndenge nini? Azwa ngo parce que papa ne a kotisa ki ye na buzoba na ye. Or, ezaki na ba possibilité bandeko. Eh Seigneur. Boyebi dans la vie hein. Boyebi eloko ane salai makika kaya Ada na papa na ye. Ezaki eloko moko peka ke non Ada linga peka kosola na papa na yebi ke non lokwa yo zo ngo sauver mariage na yo. To landela nanu Kenny awawa to landela eska salango etu il fallait pe ba landela ngo. Eloko ebomaki ezaki kaka photo. Oui. Ata toke na cote pas koloba ke non photo ne se retrouver kuna automatiquement Kenny aza coupable. Mais ce qu'on tali na prison, ce sont des innocents de bazakebele na prison. Vérité ya kaka malembe et ya kaka malembe tant ou déjà batu basi ba betani batu basi ba bomani batu basi ba kabwani batu basi ba sai sepende nini nde vérité ye koya tant ou vérité ye bo simbi mitu regardez negeto suki na kati ya filme des kabwani déjà teko kabana ndingini na davina ke sika boko kabana bazi na mona wana te mpo azabe makina na ye eza te to sola weza ko sona te to sola kame soke ko senga te ba jeli mo esika kasi soke eza te bito za na posa ya ba jeli mo esika te asomele lo pangu atie ya avandi na mwana na ye ou bien faire voici na mwana na ye ba mwana na kobosa na blaise ata mukolo moko te mais avant c'est la blaise il faut futa ba man pour pas reconnaître au moins mukie que mwana na za blaise parce que jusque là tu dis que mwana na za bata to ko futa yango wana to ndimati bongo ni to ko sala yango mama nani pa toto vini na bandaki me bandeli na lobi oyo nyonso bokoloba ngai na kosala yango pona ko éviter tokomana toza famille ekufate toza famille déjà oyo si salami et salami na moment oyo toluka ba piste nini ya solution tokoza nango pour lobi to continuer ko vivre na paix to piste ba piste solution yango na lobi nyonso bino bolobi ngana osalamu balukela mwana na mama na ye lopango na kosala yango bafuta ba amende na kosala yango nyonso wana ba souci ya motema na ngezali na na besoin na mona mwana na ngai soko za besoin na mwana soko futi ba amende to reconnaître qu'il y a ça mon analo tu payes des amendes akofuta ba amende surtout
Parce qu'il y a des parents irresponsables dans le début de l'histoire qui ont rassuré Bino. Et puis, un mois, la commune a fatigué, à décliner la responsabilité. C'est venu. Pour la responsable, ou bien que la responsabilité, on est agents. Na moment où makamoni ngezo kende boy pona nga eza soni mingi mais nazo senga na bino ngai na vina tozaka mwasi na mbaliti o esalamaki souci na ngezali bana na ngai na monaka bango bazali sika moko so naza na besoin neti Jones ndenga za wana atanga a continuer kotanga na ba condition oyo azotanga na yango banome ya bien nazo foutre ba minerval na ye nazo pesa mbongo na sana mbongo na ye ningi avivaka kaka lopango eza problème te la vie na ko leka ezamingi na moi le lendo koza le lendo te eza question eza question mama moto bakuma ngodi mama na mute bakosomela lopango mobimba oyo ya kolinga na bacondition ya kolinga nango mbongo nganga bisango ça va papa nani toto vini eza problème te lobi déjà nayebi nini nosala tobana badémarche po toluka esika ya bien oyo bakozala mais bolimbisa ngai eza problème te problème na ngai eza kaka ke namonaka nayeba pa ye mwana na ngai azali mpe nazala na accès ya koya omona mwana na ngai problème na mwana message nini tozwi awa parce que so na bino aloba kote ya Ada mama top Kenny donc ozwa ata 1 heure du temps mpona koexplike parce que ndenge nazoloba boye naoyoka mpenza ezokita ngai ya koloba ebele ya koloba eza ebele mais na kati bref eza juste kaka keno tozwaka badécision te na likambo soki eyo ozwi décision na se ya kanda vanda kimia garder souffle na yo garder nani na yo vanda zela 2-3 jours kanda wana nuyana ya premier coup ndenge ezalaka wana ekita après 2 jours 3 jours sans akibomotono ekozonga ya koloba keno pourquoi pas nasala nanu recherche na découvrir vérité et tout avant nazwa décision oyo eza eloko moko ezala na kati ya bato te et je nasepelaki na film parce que Bella malgré que non maman nani papa Ferge a s'emporter Ronel pe kuna s'emporter parce que Ronel déjà mankaki déjà pe Kenny mais maman top tala ndenge ayaki koboma moto pour soki pe maman top boyebisanga soki maman top a s'emportaki yango balobaka kaka mutu moko kaka saint esprit ezalaka toujours wana mama top azaki mama moko azaki na température moko boye ya kokita et asololi na mwana na ye na kosolola na mwana na ye ndo moni ke no mwana sansa ki bomoto ye kozonga nona ke koluka nani Kenny déjà trop tard Kenny a s'engagé déjà nani oyo azobenga yo apesa yo information ya mabe nani oyo azobenga yo apesa information moko ya mabe peut-être oyo ekoki ata kobebisa vie na yo sous choc ozwi décision information nyonso eza information kaka ya kosenflamme nango te tomoni awa oyo kutu eza nango tableau lisusu nango obetela yango CTT ya koloba keno Karine na Davina last tokoloba kaka keno nzambe bakorijaka ye te eloko eza wana Karine na Davina eza eloko moko boye abomination kitoko te malgré que non papa Blaise andimi kosombele ndaku ndenge mama Milo alobi ke non kofutele ndaku te il faut kosombele ndaku bien kende poto et tout oui mais eza na lien moko boye déjà eza wana eza kitoko te mwana yaya na leki basangisi mobali esuki ata te ke non basangisi mobali mwana pe abotami wana abomination bref na ngambo wana il fallait kaka esuka bongo parce que na mokili tomona kaka ya ndaku akende poto nde solution ya suka yango wana bazwaki
Et Blaise azaki na problème te pe a expliquer bango que no Davina azaki mwasi na ngai te. Ezaka ya mbala moko ya koluka que no zemi ekota et c'était ça. Ya koloba que no to bana ko continuer te. Bref, ba corrige Nzambe te. Na ngambo Karine ba corrige Nzambe te. Po Nzambe soko lobi o corriger ye. Yesi konda ko lakisa yo osimbi muto banina okanga batu bandoki. Nzamba za mutu moko osakana na ete. Il fait na temps na ye. Et apesaka na mutu o ya lingi. Bosuka kamite mate. Ya koloba keno 50 60 ans. Na botite. Na obotate. Ozo ba décision moko boye ya koloba mobali abimaka sa kende ko nini kaka kuna o kende ko rotina mobali et memeloka a toujours problème plus tard. Nini yango pe zanga ki Nzambe ya koloba ke OK Karine ya madonde nga zawana azobota te apesi mobali ne pale kinae babota OK na pesi bango mwana Karine kasi a obota te ovanda pika bongo Nzambe pa linga sala ngoti. Abi OK Karine obota te. Déjà basi bazui mwana na idée na bango na makanisi na bango o bango ba planifia ki keno Davina abota na mobali na ye. Alors na pesi pe bango mwana. Nzambe pas est capable de koloba Karine tika la pe bongo stérile tika la pe komba bongo toute sa vie. Mais le kola Nzambe atikali Nzambe il faut la ki se lembo na ye keno il est Dieu, il reste Dieu. Sikoyo aye ko bimisa sikoyo Karine zoba apamboli sikoyo mwana. Comment est-ce que tu vas résoudre maintenant situation oyo sala ki na ba propre volonté na yo na ba propre makanisi na yo obosani ke non Nzambe muto apesaka. Ce que Nzambe bandeko je vous dis ministère à Nzambe ezandenge moko donc tu dois être donc il faut avoir sagesse moko pour comprendre comment est-ce que Dieu fonctionne. Atandenge nini ye fois la ki se lemboke ye azanzambe atikali Nzambe. Bon moni siko Karine ya mona ki ke non des solutions bazwaki ya ke non Davina bota. En oubliant que non Dieu existe. Nzambe apesaka na temps na ye. Nzambe siko lo bizela siko na buzoba na yo no betisa bino mitu. Zo kamata mwana. Et puis tant apesi ye mwana apesi sous incompréhension. Ya oyebi Nzambe. Nzamba tina ape diable ke no ke osaka na mwana ngai kende a permettre me ko simba âme na été. C'est ça Dieu hein. Boyebi histoire à Job. Nzamba pesi Karine mwana liko na ngo apesi sous incompréhension asala donc azana na incompréhension na leki na ye. Or ce ko tali à la logique azaki mutu moko ko sala incompréhension pa leki na été pour nini soni na famille. Karine ne s'est pas ressaisie. À perdre mutu kakaboye. Yaya Nzambe. Ayeba kocha confusion na kati ya batu. Siko boye sanga ndenge Karine tomboka kiwana. Ya motu ezaki keno abota nani nani ndenge Karine abota ki nini atombo kiwana. Importance sikoyo ya yeko pesa mobali na epa Davina ezaki wapi. Donc Nzamba abimisi Karine zoba, abimisi Karine bolole. Yake no idée na yo. Idée na yo ou bien mayele na yo eleki ya Nzambe te. Bandeko, sozo traverser moment moko boye. Eloko nyonso eza passager na sa moyo. Soki otielika Nzambe na yo confiance. Parce que Nzambe asala kanatan na ye. Nous devons comprendre ça. Nzamba oki ko sala na volonté na biso te. Nzamba oki ko sala na ba posa na biso te. Pour ceux qui Nzamba bien sala na ba posa na biso, aze sou Nzambe te. Ye il faut la ki sa grandeur na ye. Ye faut la ki sa keno ye azama ye le koleka bino nyonso. Po mayele ozana ngo ye muto apesa ki osiko yo lingo lekele mayele. Toke pa ito zonga. Hein? Et l'obé à ta maman Milo, Karine olingi Davina olingi corriger Nzambe. Est-ce que vous comprenez si kango?
apamboli Karine mwana likona ngo atie susu incompréhension na kati na siko bunda siko na leki na oyo kabela ki mobali babota. Ce qui est important c'est zakini. Karine azaki mutu moko oyo kasoni. Il y a peut-être ndenge ba pamboli mwana to sala ndenge nini ya nzambe nanga. Elle pouvait peut-être ka ko garder relation o bazaki nango na Davina na mwana ya Davina o bazaki mwana mobali na e. Après mabolongo na se nzambe limbisa nzambe na mawa limbisa to salaki oyo na nani mete parce que le quoi maye les athées o memi sous incompréhension na kati ya mariage nao. Ce que vous imaginez peut-être suite il y a histoire à boyer. Film ici, vous imaginez ce que suite il y a histoire à boyer. Couple on est andeni. Ndeba biloko bo mona boye pa nzamba kangi finance. Yo senga ki mwana osali o obosani ke non nzamba zalaka osali na ba propre pensée na yo et tout. Ce qu'on a finance ngo akangi mwana ngo pe apesi yo boko le siko. Bandeko. Nzambo basaka na été. Kolinga tozo traverser ne loko moko boye, olingo o précipité peut-être solution à likambwango te, pesa nzambe temps a opesa solution, le lote lobité a opesa. A finir toujours na opesa na temps na ye. C'est pareil, aux a problème boye o mona ezo umela ya nzambe ezo umela. Les gens se rendent kokene na banda kwa banganga. Nde ba histoire ngo yango. To fungwa la grande famille. Ba film abela. Atata ngana zolo babouye. Ngana kende wapi. Nazaka kawa. Mwasi oyo oza na besoin ya kobima na ye na mokolo yango nde oke kotombe na foto ya mwasi na obiende yinda. Yo moto ozanga passé. Okuma kuna ndenge nini okene ko se retrouver kuna ndenge nini bisika oyo eza ya bachel bisika oyo bachel batika ba photo na bango na ba numéro na bango ya téléphone okuma pe oke tomber na bible wana soki livre soki nini na ndenge nini c'est que yo oyebi portel wana c'est que yo okendaka déjà kuna c'est que yo okendaka kuna ozalaki na besoin pe ozwa mwa chel na omoko katula soif na omoko kuna allez après ok ko tomber na photo ya moi to papa zate papa kene musala papa za lero nanda bo po yebsa ngozo bangani o bano bangande papa na o bon maman nani que ça va se entre nous problème en misère papa mto Alexis Mesika parce que je mettais la pression. C'est quoi le problème? Pour nous, on a Kenny. Ah, boy, qu'est-ce que vous avez bisanga? Vous avez bisanga? Angaki na mona yo ka mama. Yo tala makamuna mama basi donc so ya mwana. Obi ko bomba ngati. Et boy yo zo livre na ndé. Mais yo ka kasite. Ah, mama yo ka non. C'est que ba benga ki ye. Eh, au funda. Au funda. Ada. Donc Serge Babé aza parmi papa pour bazo benga na hôtel ou jango te na kosi. Té, on lobi vérité. Mais on a déjà envie de bomba te. Oh, maman. Serge ça la tourne ba tché. Donc ba benga na bango ye. A kepe kuna koni bazo eli choix na ye oyatika. On a ni Serge se respecter té. Ça va maman kotanga ko mona mote pardon. Mais nazo bisuka parce que na perdre. Akendaka un jour comme la moi verre. Non, comme la verre. On a bâton moyen va proposer. D'accord? Va proposer, on se soit pressionné. Ceux qui vont tout le monde intéressé au album on a numéro moutonné à Barbing. Bah si, il y a la curiosité mais dans d'autres. Ça va tourner qui l'omba. Déjà qui l'omba. Déjà quand il y a la curiosité d'accord. Mais là c'est comment? On tourne la question de répondre. Serge, le colobi tata no mutatinda ki okuna. Serge ayebi baro na ndenge fonctionne asokipe flat. Ayebi yango akenda une fois té. Pe idée ya. Ala ata no muso ko mona, muso ko mona mutu moko boyo ko sécuriser. Nda ko ina Kenny. Donc mon aki changement mon monsieur salama ki Kenny ando ya papa ando ya bien. Serge azo ya 12 heures allié.
Eh, maman qui est dans la zone. Akoya 16h. Akenda le ni non tele. Akenda ko er. Maman qui est ici le comme Serge. Moment na banayi kozela ya question ya mama top yango yo. Bokomaki kuna ndenge nini etu. Yaya, nga na yebisaka bino na lobi ye, omoni mabe evandaka éternel te. Boke ovanda bolobi bo bomba secret pendant 10 ans, 20 ans, oui, boko bomba. Mais okobima na sa moyo yo te, secret wana ezanga kobima jamais. Ekobima kakawa, au subir. Ada exposé papa na ye. Tango moni siko mama to pa s'emporter, eh mama na lokosi na ngai, oso lobi okosi nini. Makambo nzambe ezala bongo, nzambe akoki kaka keno bino bolobi to bomba secret. Mais nzambe akosala par tous les moyens à exposer ka bino secret bima. Tala Ada, abimi Gaillard 0. Abimi Gaillard 0. Or, atata mon papa na amema qui est na guest house wana. Azaki pe na basens moko boy il fallait s'imposer tant que moi na boy. Donc azaka na basens walinga asolana papa na ye. Ya ozongi sape papa na ye. Atake non akobala Kenya ngote, mais azaka na basens moko boy il fallait asolana papa na ye. Papa na eu déjà advantage. Ya koyebise que non, maman no aye baté et tout. Ayebisaka mwana pete que non, tango komaki kuna na guest house akineko ezaki coïncidence te. Mais ta maman zo koyebisa mwana, je t'avais dit ezaki coïncidence ni. Niko na ngwa kosi mama top que non, oh ezaki nani réunion. Réunion ngo bimio oyebisanga te que non ke réunion. Mibali. Bakana contrôler l'album à ma flat. C'est ça qui réunion. Nabi bakana contrôler l'album à ma flat, il y a ma flat. Réunion je te dis. Réunion l'album à ma flat. Réunion l'album à ma flat. C'est ça qui réunion. Serge tika kusoba. Maman. Nabi tika kusoba. C'est ça qui réunion. Tika kusoba. Ça limite. C'est ça qui réunion. Ça limite kusoba na te. Boni boyeko. Yo kaiti ni basati maka yo ndo sakana ngonga na zangi. Soka la bina bilwa le bana bata génération na kaba omona na te. Ngasoba na yo. Maman. Qui vont comme ça la réunion. Pourquoi vous contrôlez l'album, il y a un hôtel. Ça, c'est quel genre de réunion? Tata mukolo bozoka sonde okota kana njoka na ba hôtel, okota kana na ba flat, oza pas à l'aise. Ozo ela ba mpoka na katanda kwa. Ezala nini on? Pourquoi c'est quoi? Papa toi aussi, arrête ça s'il vous plaît. Hein? Papa. Serge. Mitosa Serge. Mitosa na ebisio. Pourquoi on essaie de comprendre papa? Mitosa na ebisio. On essaie de calmer la situation, ils ont on va casa rochija passer à batunjoka yomoko passer no tile lo vivant ozala na ngoka. Boni boye ko yo Serge. Isa yo mama kuganga, mais tant nous ozoganga ba voisin ba yoka, mais le ngoko mobali na yo. Bobo boye na binote pona mama. Soni na yoti. Nalingana nga yote po esango za ndumba. Na eba ki ango eza passé. Et puis on senga ki eza na ngo passé. Donc yoti lelo passé la ta yo. Tolo bana ba vérité. Loba. Tolo bana ba na bamba ya bouchon. Yo na bamba ya bouchon. Yo na bamba ya bouchon. Tolo bana vérité. Eh, na bamba ya bouchon. Na kanga na bouchon. Na bamba ya bouchon. Eh, na bamba ya bouchon. Papa, s'il te plaît, arrête ça s'il vous plaît. Tu n'as pas raison à la non. Oh, papa. Sonia. Quelle coïncidence? Quelle coïncidence? Quelle coïncidence aujourd'hui avec Sama? Quelle coïncidence? Quelle coïncidence? C'était une coïncidence. Écoute, à qui bon place tu connais pour ça la réunion. Et non, non, pas photo. Quelle coïncidence? Qu'est-ce que c'est nous expliquer ça? Stop, moi Nazawa, attention. Coïncidence, maman, quelle coïncidence? S'il te plaît. Respecte-moi s'il te plaît. Je suis là. J'espère que tu passes dans la chambre. Maman. Papa, compte dans la chambre. Compte dans la chambre. Soba na yo, soba na yo. Chambre. Nato na kosa soba na yo. Pona lingana ko bikizengi na yo.
Oli Boyeko Serge. Que Olingangate n'a pas la yo. Papa, tu n'as pas raison. N'a pas la yo. Tu n'as pas raison, papa, s'il te plaît. Tu n'as pas raison. Aux autres, solide, papa, à votre mission, quel qu'on est dans la place, À toi aussi. Non, papa, tu n'as pas raison. Papa, non. Mato bien. Eh, aochape munoko makasi tolo basiko vérité, papa Serge. Basi babwilio kanga munoko. Soko tali o comprendre que non, ba tato ya mikolo yo, ba se respectera kate. Ba se respectera kate. Ezalaka nini yango soko zana mobali na yo ao respecter yo azana banzela wana te ya basaki yaya pesa nzambe no merci continue kotia na prière ma top nga bando zile abeti ata gifle ndenge simba ke kaka na kol wana abendi penza cravate na abendi wana ezaki déjà moment oyo ya ko profiter na désordre pour avoir une position en faiblesse. Nika e penza ba gifle. Siko alinga z autorité moko a lokuta. Alinga sa neti a terroriser. Mibali. Hey, pardon Bati. Et pourquoi tu as dit ça? Je t'ai bien expliqué que c'était une coïncidence. Une coïncidence simple. Je n'ai rien ajouté. On a expliqué tu n'as rien expliqué. Et maintenant que ta maman arrange ces histoires pour partir. Hein? Qu'est-ce que je vais devenir? Papa. Enfin, qu'est-ce que moi je vais devenir? Moi si je perdis Kenny. Tu as perdu qui? Qui était-elle pour toi? Azaki Nani, Obala qui est? Opesela qui est mbongo. Osala qui n'a nini. Oh, tu l'as perdu. J'avais 22 ans lorsqu'elle a coûté une top. Papa, elle ne va pas partir. Je veux parler avec elle. Désolé pour ça. Désolé. C'est tout ça que tu te trouves à me dire. Désolé. Papa, il faut présenter des excuses pour la maman Kenny, non? Je ne veux pas partir. Moi, mon bali à Kolaka. Moi, mon bal, Paris à papa. Lorsqu'il y a un problème, moi, mon bal, il s'assume. Alors, bon, c'était ça et ça et ça et ça et ça. Et pourtant, j'étais tout expliqué. Le même jour, j'étais là, qu'on était ensemble. Mais c'est ce que j'ai expliqué à maman. Je n'ai rien ajouté. Mais comment est-ce qu'elle ne me comprend pas? Mais c'est à vous de convaincre votre femme, papa. C'est quoi le problème? Vous allez tous quitter ma maison. Si mon épouse part, toi et ton frère, vous partez aussi. Oui. Toi et ton frère, vous partez aussi. Parce que vous me créez de problèmes. C'est par rapport à vos femmes que tout ceci est arrivé. Il faut que passer à Moutouni aux Anaïe. C'était pas un endroit où il y a Kende. Assume quand même. C'est une erreur. Et trouve le moyen de convaincre, c'est tout. Nous, tes enfants, nous sommes là. Vous pensez que tout c'est pas... C'était pas un endroit où on a la Kende. Parce que je suis un ange. Je viens du ciel. Il y a ma maison à côté et celle de Jésus. Ou de Pierre, ou de Moïse, ou de Jacques. C'est ça? Je suis un homme. J'ai aussi mes erreurs à moi. Mais c'est pas à toi de dire ça à ta maman. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? Hein? Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais? L'interprétation. Non. C'est ça, non? Maman, elle est animée juste par la jalousie parce qu'elle t'aime beaucoup, c'est tout. J'ai juste expliqué. Va la convaincre. Va convaincre qui? Maman. Et vite. Alors Kenny, vous allez aussi aller convaincre Kenny? Je m'en fous de Kenny. Je vais le faire. Vas-y maintenant. Je veux le faire. Vas-y maintenant. Encore trop monté, je vais le faire après. Vas-y maintenant. Je veux qu'elle change d'avis. Moi, c'est Alinga Kende. Et comme Kendo Solana Mama na yo. Pour ceux qui maman no abimia wa kei. Na yo na leki na yo. Bo longwa na ndako.
zoba pe ya mwana oti nangana kene siko nga pe keni koto ese yindi yo pe kende obongisela nga epa keni eki papa a rendre mwana mauvais service pour na kindumba papa a rendre mwana na ye mauvais service pour na kindumba est-ce que Ada linga bomba likambo wana epa mama na ye seko na seko? Je ne pense pas. Nga nazala nga mwana mobali kutu azala mwana mobali alinga mama na ye koleka papa. Boye biango. Nga mwana na ngai ya mobali ndenge aza ata babibi na papa na ye. Elo donc c'est de koyebisa mama na yo te parce que oyebi mama no ndenge azalaka moko okende na omemango likolo. Ako finir kaka na oli ebisa ngai. Et puis, tant que sa maman, donc, as dédi, au tout n'a été. Moi, on a 13 ans. Parce que papa, n'est pas ce qu'on a mis, tu sais, que non, alinga mingi. A comme nous en avons réserve. Moi aussi, je protège ceux qui ont je ne protège rien. C'est comme ça. Bah, papa, peut-être moi, on a comme on a level, moko boye. Mais moi, mobile azalaka ya maman, je vous assure. Mukepe moi na moi ça azalaka ya papa. Ngana ebeza na papa moko utei kokufa dernièrement, azalaka na mwana moko. Est-ce que boki ko imaginer asala testament? Apesa mwana na ye ya mwasi, ayebisi pe mwana keno ko yebisa mama te. Papa akufi boye, nde mwana zo bimisa testament, zo pesa avocat pa zaki na testament. Kanenge ezalaka. Mwana mwasi âge nini? 15 ans. A parvenir ko bombe la maman na ye testament papa na pesa ye. Komi kosa te ke no mwana mobali yaya nga na zona oya nga ya 13 ans ba pas ba ke ba sombi babiloko batango ba sombi ata sombi li mwana ketch asombi boya to sombi ya biso boy yeso to sombeli ete za problème to ça nango dedi ba créer schéma. Ba créer schéma ta moso tika ngona kati ya voiture ta 2 jours ba so ba nela luka ndenge ko po so ko sombi ya yo il faut pe wo sombelanga bon on peut de makamango mwana wa mama to we buy yanga mi bale ya epe mi buy so why you did siko yo ada siko ba sombelo kanini parfum pamba ba eloka parfum bo imaginer mais moi na fongoli ba sali shopping na bango nyonso bi ye to zele kaka parfum. Pourtant, il y a un shopping, à somba, à babiloko, na ekuna sombi, to someleka parfum. Mais ce que moi, maman, to somba ki, yo somba, yo somela bisote. Oh, comprendre. Nangina lobani, nangina lobake non, moi na mobile azalaka ya maman, moi na mwasi azalaka ya papa. Papa ana tikeli moi na testament, moi na ya mwasi. Papa batongaka maman, et papa tongaka maman na moi na ya mwasi. Est-ce que vous pouvez imaginer? Ezalaka, ngana monango. Bref, c'est pour vous dire que non, parents, kolingaka te que non, okomisa mwana na yo privé na ba makambo moko boete, ozo tcha babiloko moko boepe ya biente na futur na ye. Il faut tika kolinga ko encaisser babiloko moko ya biente na muto a mwana. Ah oui, hein, ngana lobango, to sa ba émission. Et moi to ki na ngo pe na ba conseil et moi pe to sunganaka et ça bien papa Serge akanisa ki ke non ada obomba ngo ti ye mwasi na ye oya lingaki esimbite e baby kuna abomba ngo kaka etikali elembo ya koloba ke non mwasi na nga na ninga na bala esila pona nini po papa na nga akutaka photo na ye na guest house. Éticalié à vie. Éticalié à vie. Et ce qui te dit solo là qui toko. Papa Serge ne pouvait pas comme ma ada na guest house wana. Bon pour nanga ndenge nga na réfléchir pour nanga. Je sais pas pour na batu mususu. Parce que ça respecte ça iloko mo éticali à vie na katia ya ada ya mwasi na nga moko
ezata bien. Ah, papa est au sombi. Quand on a expliqué, babibi na papa na bake basomi babilo babi. Eh, yak somba babilo kone kuna asome la rabisote. To some le ka parfait. On comprend. Mais moi, la maman, oui, bye. Yo to some le ka parfait. Bozo monde. Alors, temps normal. Mais c'est pas bien. Il y a quoi côté ça babilo ko moko boy na bakla chabana non. Peut-être moi non ko côté loko moko boy côté esprit alors bakeno. Aujourd'hui soki na zate zala boy sala boy. Oh la ki sa ya ko ba le lona lobi ko zalate. Po ada ninga zawana atikali nango vine mobimba ta ko bala mwasi mususu. Mais ayebi ke no mwasi na ngai oyo mwasi nango na linga na bala ona linga ka penza. Histoire eza boy etikali. Alors, ce mieux peut-être, comme il ne faut pas que ça a gardé un secret. Non. Et là, moi, on va appeler ça qui est testament. It's fine. Eh, tout ça, mais parfait. Eh, bon, it's fine. Pour nga, oh, story na bimi awa, na ke na sali shopping nanga. Na ye na sobi nanga babiloko nanga. Eh, na sobi babiloko mususu ya ndako. Eh, soki li papa na sombi. Vous comprenez, na sombe li bango. Mais ce que bango tango ba ke babi, il faut te corriger. Tango ba corriger nga. Prochainement nga pesa ngo ke ko somba biloko babi, na sombe la pe bango, eza la réciproque. Et ça make sense. Et non pas babiloko kwa bongo yo papa ke ko sa ki ndumba na okuna, moi c'est bizarre. Po biso basi to bosanaka, so ke shopping boy, o sombi ya yo. Tobo Sanak. Alors bref, c'était vraiment ça pour na quoi miser P galerie et voilà. Bane kona komi na suka babon debi ya weekend de l'autre ça vendredi na pe ma air moko na ozonga lisusu no ba ina oya na matière ya makolo brancaro michuna na nani oyo na ya gabi na yango air moko. Et voilà, je vous aime bien la grande famille, vous aimez ma vidéo na biso bo partager ceux qui n'ont s'abonner et ça biso bien ceux na beti si batumi bale misa tout libaku. Excusez-moi, pardonnez-moi, monoko eza koloba mingi esumu kaka mama top bravo. Akina ngo kitoko presque bango nyonso bakela ngo kitoko. Poutine nda bana osukisanga mutema Poutine. Ah, n'est pas bimi kitoko na film oyo, mais non laisse tomber. On est ensemble ngana kende wapi ngaka kawa. Ozo kutuna temps ya ko expliquer film ozuna ba inspiration mususu na sima film. Ah. Poutine, est-ce qu'on peut faire ça? Mais non. Tu es la meilleure. Alors, bisous là-bas. Bye bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.